motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nanani anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yoko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image panja sango bilili yekola koloba vérité mama pamboma kia di franco lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde bakolimwa? Mesdames, messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Vous voilà toujours dans votre site préféré, le site du moment, www.panzasangokongo.com. Il y a Yemoko Eldino Image qui se trouve derrière la caméra. Voilà, et moi-même, votre servante que vous aimez tout le temps, que vous aimez tant, Blanc la Beyoncé, Blandine Osako. Voilà, très chers amis internautes, tous un système, il y a micro-baladeur concernant Réunion Tozala Nangwa Diaspora le 8 avril 2016 na likanisi otozwa qui accompagné na doyen ya musala oyo. Quand je dis doyen vient ngai Kleboa, je vois Saint-Marc Tabou, je vois Yadi Londolé, je vois vraiment beaucoup de vieux panza sangwa Congo yemoko dino image poto na poto la minimo sakoli pona ba diaspora nyon soto za lesika moko attaque ba chroniqueur ba chroniqueuse totambola na discipline. Voilà na cadre ya réunion ana on s'est permis quand même ya otamu sa micro baladeur et j'ai rencontré l'un ya bato basala komo pe na kati ya Paris. Voilà, à s'intéresser à l'objet a peu ça impressionné par rapport à réunion ana. Bonsoir vieux. Bonsoir. Voilà, juste impressionnant concernant idée tozwa qui hein, les caniso tozwi les lopo musala na biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste, ba animatrice na ba hein, voilà. Pour na ko valoriser musala na biso wana, tozala esika moko, tozala bomoko, impressionnant les années. Ndo zolo bana bozala bomoko, bozala bisika moko yango teki. Et il y a discipline, habillement, bana na internet, bana na banda batala na internet wana. Fubozo mibeko, oba benga mibeko. Biso na musique ndezalaka, donc oyem na répétition retard, o matala podium tek. Oyaki per répétition te, o matape na podium de jour à concert au beta te. Bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Faut que la décision na bino bosala ba réunion de bosala ba réunion c'est bien et pas nanga be mission salité faut que bloquer yango bosala be mission salité ba biema mabe ba buzoba donc mission ne wole faut bloquer comme ça ba tu na ba yeba musale za nini bozo finga mat ba finga bino surtout ba mbere to tsa bon à part ba basi bo finga mabe so ba chroniqueuse wana. Vous savez, vous savez, côté la classe, ah, mindre ba côté la en classe. Vous savez, maman na mutu makasi ba mona millier, ozu micro bando loba a comme kingandi. Non, discipline. Faut ça là ba mission propre. Hein? Propre. Et puis habillement fait ça bien. Vous tika banjoto, ce qui peut kinzala. On tire na rolata bo lelo hein. Pour tam su ba ressemble à moitié la place boy. Tikana sala bo pona zo mambo na futi la ndako yango te donc eloko wana bo sala les bien mais bo sala na décision ce qui moteur asala mission moko yepola bozo na site na ya bo kangi yango de que l'équipe donc il est sengo mingi
ndenge bosolo ba en tout cas ngam na sepeli. D'accord. Donc vous êtes d'accord. Na ça d'accord ne loko wana soki mutu asele loko moya mabe. Brum. Habillement à salité. Brum. Parce que besoin finga mati. Besoin finga ma. Pourquoi ba danseuse? Bolonga ba chroniqueuse na do ba danse pour danseuse hein. Awala tajiba mukuza cheboye. Njote zo monana. Botika musalango. Hein? Na ba chroniqueur ba chroniqueur ba souvent toujours ba chroniqueur on toujours ba musana binotique beaucoup na ba animateur ba fête hein beaucoup na ba animateur ba fête yo na fête batu o kamati mbongo ba do tchana poche o bando boaka oh sala ki chroniqueur na yo o komi lisusu o komi animateur a fête turo yoko boye ba somna batu ba lobara poto to nga sala ba misoteki Turo, boyem na balobado, oyem na la fête na micro. Na yoksi yo soni moro na yo moro tabso kokati. So ke pe na bitumba pe na ça. OK. Donc bino bana poto eloko bosali na vraiment ndé bosali ba réunion na bino na CP na makasi. Do mutu aza na impolitesse. Ozo sala ba désordre. Vraiment bloquer ni na yebo à côté comme ça va comprendre. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Vieux. Merci beaucoup. À très bientôt. Donc, mes respects dans mon président Nabiso, il y a diaspora, il y a tous les journalistes. Merci beaucoup, na secrétaire de direction Mia. Merci beaucoup. Babi la trésorière Bibish Kapika. Donc, Toum est là toujours beaucoup d'encouragement. Vraiment, les léopards, Tokeneka Liboso. Viennent César Ngandi Kleboa. Dans les bons, toujours tout le monde est d'accord. Voilà. L'essentiel est au porte-parole à Didier Lacoste. Babi Yemokaza la pointe. Après ça a impression concernant réunion tout ça là qui dernièrement projet tout ça nango ya ba journaliste ba chroniqueur à diaspora ce qui a moins impression moi idée moi ba conseil ça la biso bien pour tout amusa musala na biso ndenge sengeli. Bonsoir Arata. Bonsoir grande dame ndenge zalaka oyebi kaka to comme des gens batango bien aux aratoires na mboko yo na ba idée na bino on s'est présenté na nous devant moi ba comme na yo vous rappelez on s'est présenté comme on ngani blanc la Beyoncé ndengo yebeli toujours système apanza.com. Ezali makambu ya vodou, ezali makambu ya butu, ezali makambu ya bakisi mais ba chroniqueuse nsu basima bakisi te mais dile la cause ningi za ba menasa ki na Kinshasa boyebi ba viona batinda ki batu babete mais sécurité zalaki nango na makambu nsu ningi za ya mboka nde tosenga nyekese album anyekese oyo yokaki ke danse alikimbi ekangi Congo yango sensible asifimaki danse so po bamona ke ba biloko ya bato ebele ebetaki ezali na sensibilité yango biso likimbi tokangaki donc Kinshasa donc ce tokangi Kinshasa donc population Kinshasa ezali pona biso donc tolekaki ba artiste misusu wana nyonso bien sûr venez ma sœur venez avec moi ouais donc ezalaki les chefs traiteurs Arata Nzongo blanc Arata Nzongo s'il te plaît en fait question nanga ezala boyi oyebi dernièrement na internet tous les autres mbolatine na kati ya Kinshasa nous les diaspora chroniqueurs journalistes na kati ya poto na kati ya média on a décidé de se réunir parce qu'il y a trop de bouzoba discipline il faut kota na média pour na valeur na biso bandeko na bino basi eza bandeko na bino o mibali impressionnant par rapport à ça eza nini olobi nini ngai par rapport à ça. Premièrement, on s'est présenté étant que chef traiteur. Je m'appelle chef Guylaine Zongo. Chef traiteur, Naza aussi, premier conseiller à Didier Lacoste, Naza porte-parole. Naba groupe où sali wana yaba neti na kolo ba neti artiste ni yaba non écoute-moi. Il faut pas aller presser. Grande dame, tout ça c'est une image. Donc ça n'y est que c'est. Faut que nous manions que c'est.
ba petit musu ba mo like ça ba caleçon ba petit musu ya ba chroniqueuse ba mo like ça masoko ba fille musu ba chroniqueuse na mo like ça mi penele kona route ya nga rata route kona bien mais a chroniqueuse mais ala ça mi penele kona mon prince par ta permission malobi masolo ekomi kitoko mais qu'est-ce sala otina ki olobi non tozo ba impression de kona nyonso na kati ya Paris parce que babi les léopards toujours dans les bons mais qu'est-ce Cléboa babi la minimum sakoli vient nga César Ngandi Cléboa on est toujours d'accord ouais olobi nini donc ça rate un jour on a zolo balancerana mais on a format binounuso oh c'est n'importe quoi. Ah bon? Vous êtes pas les chroniqueuses. Comment banane? Vous êtes les lesbiennes. Eh, maman, le koufi bibi chikapi kabiksa. Didier Nzonga Manzangamba, Ritesra Noire, fils de Moutela Maramoyo, j'ai dit l'image. C'est comme les lesbiennes. Ma petite Valéra, Gandam. Bon, parce que les canisseurs, le président Nanga Popol, président Nanga accompagné na doyen na biso César Ngandi Cléboa a dit l'ondolé tout le monde. Bah sangani babi discipline il faut et quota pour na valoriser musala na biso. Eh, pas na nini quota. Ma petite bakenda pas même à s'équiper. Bakenda pas même à s'équiper, pas même à CAP, pas même à bêter. Voilà. Akata nzongo. Na respect nyonso na pesa ka moi je suis chef traiteur. Chef traiteur, voilà. Il y a Didier Nzongo. C'est un bon sujet. Il y a bébé Nzongo, hein, la mère de jumelles que je salue à passant. Tous options sont total femme saine. Voilà. Donc, nana zaboy, nana blanc blanc. Mais natanga, na salaka. Na infirmière arata. Pesa biso est-ce qu'on s'appelle naïda ou bien c'est pelité Dewana ngala sepelité pour ma femme seule basée la RSA so qui RSA et l'équité ba journaliste wana ouais oui et ma tu béa ouais tamola la ngora ndenge zala merci beaucoup très cher bah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup internaute union sur panzasango.com babi merci beaucoup na internaute tout ya panzasango.com vraiment na sepeli makasi na système toujours ya micro baladeur na biso na panzasango.com ya bino blanc blanc la Beyoncé ndena loba toujours une femme respectueuse voilà quoi une femme respectueuse bat calculer que batala kaye fait membre et positionner qui toque toujours dans les bons via César Ngandi tout le monde sont d'accord quoi voilà na kuta na mère triple hein? Toujours na micro baladeur na biso tout une impression na biso impression na en fait par rapport il y a réunion autozo qui dernièrement hein voilà donc bonsoir mère triple. Bonsoir princesse. Enchanté merci en fait mère triple dernièrement tozo na réunion na biso ya ba diaspora ba journaliste ba chroniqueur tout il y a Paris en fait ba diaspora nyonso il y a Europe mobimba quoi donc ba en Allemagne ba en Suisse ba en Londres tout le monde bazala qui hein on était présent voilà donc en fait pour notre sa discipline na monde ya média discipline na monde ya média pour na nini respect parce que musa na biso eza sous-valorisé té musa na biso bakomo calculer biso nyonso so monika konikeza leki na biko he yo wana kuta yo luka mibale yo wana kuta to peseka moi 10 euros yo na zo luka monga futa ndako impression na yo par rapport il y a réunion en électrique pour notre sa discipline na kati ya monde média au lobby nini ce qui y a ma belle là qui au lobby na conseil holandais ka mère triple attends le micro princesse on va la minute on poser ma question et ma question mo rebelle bango ba loba bino moto on va le micro ne au minute on pèse un micro et ça n'importe quoi que micro tellement simbango tie tant que si micro il faut te passer no respect pour respect ça respect et ça bino bato il faut masolo na mboka il faut bino avec bino ne biso nde tozuba masolo kinduma ni nango kinduma ngoni nango banduma ko batele maka ba gauche ndo kinduma na poto za dakate o ko ba na ndumba na loba soka uta na maloko soki na nini soki na banina na kinga santu bana kinga sabo sikizenga o comprendre
kindumba ni nango yoba kindumba o journaliste kindumba o alobi boy boloba ma vérité pas mon kilo alelo e comme eza ma vérité eza makamwa kusimba lisangu nengo zalo ya ndumba te otanga ba classe na yo nengo poser question na zo question nanga ozo répondre ozo zwango ozo tayango kindumba ni nango non bo trike biso na makamwa ane belé tolingi bino te ba réunion na bo seza ba réunion faux ba réunion ni no biso to bo sali ba qui journaliste ba qui chronalement qui sont quoi là c'est n'importe quoi bah respectez merde mais la génération elle est basse bah comme il bima nana moni la princesse Abimia regardez elle est belle la princesse ma journaliste elle est trop célèbre non baza bandumba te on peut subir nyanga la bandumba te azo like ça banana ngo oyo débat ni na ba journaliste fashion tala bala basi mère triple likanisiwana ya ba journaliste ba chroniqueuse na ba chroniqueur ndenge to sangani pona ko sa discipline na kati ya diaspora oza d'accord ou bien oza d'accord ngala ndimi yango ngai triple mosi abota misato oya ko boya yango soki to kuna na panter o na arata nzongo. Merci beaucoup, très chers internautes. Babi système à www.panzasangoakongo.com. Toujours dans le système à micro baladeur Nabino. Voilà. Boyoki, impression à mère triple na Ratanzongo. Voilà. Impression ana donc on appelle vraiment Flore, Bambote Belé place à Zali. Voilà. Flore qui bokolo vraiment Bambote Belé place aux Zali. Merci à tout le monde. Toujours continuer toujours mon préso. Toujours continuer toujours dans le système à micro baladeur. Oyo kabe impression bande kuno basina mibali concernant réunion o eleka. Voilà, ndenge bomoni toyambi vraiment mère triple toyambi kitoko dans les bons mère triple toyambi bozi en forme toujours impressionné toujours na kati ya Paris na kati ya Château Rouge babi mère triple yewana nzoto lengilo comme ta botate quoi dans les bons toujours babi Flore Mbokolo vraiment ba bisous nos places aux Ali quoi gelor VIP malolo Loris la congolaise bomoni masolongo allez dans système à micro balade babi ba sepeli pena na réunion na biso ya ba diaspora ils sont d'accord voilà merci beaucoup mère triple mungo wasu moi liloba suka avant to kata moi dédicace à suka na kolobani na minute o na kolobani na mono fashion nakata Château Rouge awa na minute on a tous na mbutalombi mamwe ba jeno ba teme Kevin azala wa azara na sende nina mais azala mbuko Flore pas azala wa Christelle des affaires maître pour la Château Rouge voilà la princesse Moniana d'accord Elisem Paka voilà merci beaucoup tout le monde sont d'accord na diaspora congolaise. Tout le monde nous soutient. Na réunion na biso, tout le monde va soutenir biso. À très bientôt. Check. Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya anise et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panza sango ya Congo et dino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Nakolemba yote mama, oh muziye mama, muziye ata
yo mpe nalingi yo mama oh muzie mama muzie nakolemba yo te mama oh muzie mama muzie ata na bala mama oh muzie mama muzi nalingaka yo mpe nalingi ya mama oh muzie mama oh muzie mama oh muzie mama edino image panza sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe Patrick Messai J.R. Cole